Mbote na bino bandeko balandi nyonso balandaka émission Bokoka Bayindo en direct ya Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino lelo ezali dimanche le 1er juin ya solo bandeko. Abonnez-vous toujours na chaîne na biso ya Congo Alenga TV. Likez, abonnez, partagez bandeko na ngai ezali masolo ya mboka. Kongo alenga mwana fumuki mbangu ye ayelaka bino kaka makambo etali mboka na biso biso tolobaka bosolo ndenge nayebisaka bino tolongola kobanga tolongola kobanga parce que fumuki mbangu ye abangaka mindele te. Fumuki mbangu atikela biso baverité yango kombona ezali kimbangu ezali verité. To biso bakoko na ye il faut mpe toya kolobaka verité mpe tozala na kobanga te. Liwa ezali mpona mutu nyonso ezala Mobutu akufa tolakaki ke asala 100 ans mokutombole me bandeko ekokaki te. Mobutu akufaki, Jésus akufa, fumuki mbangu ye moko na bonzoto akufa aza su te. Lelo tokoma kokanisa bango na milimo. Bato nyonso tu président Kasavubu akufa, Lumumba akufa, bato baboma Lumumba tomona bakoko wana balongolaka minu bakufa. Joseph Kabila akoleka, Laurent Desire Kabila alekaki. Ezala faci, ezala ngai, ezala yo, bandeko tobanga te. Biso nyonso na mokili eza naturel. Tolongola kaka kobanga. Biso ba Congolais eloko eza koboma biso ezali kobanga. Yango kobanga ekoti biso mitema ya mabe. Mutema lukundu tokomi koyinana biso na biso toza kolingana susu te. Yango wana bandeko mboka oyo babangaka bomoni bamindele nde bavivaka mundele abangaka susu te. Yango tomonake baza kotombola bamboka na bango ntango nyonso. Mundele alongola kobanga so balobi batelemela Macron bakotelemela ye akolongwa. So balobi batelemela ente bakotelemela ye. Bomona Burkina Faso président na bango peuple aza nsima na ye alobi pas question de français, peuple alobi pas question. Donc biso mpe peuple congolais tolongola kobanga ba rwandais, tolongola kobanga ba rwandais ba étranger na mboka na biso baleki ebele tozobanga bango. Un congolais azobanga libanais mais non, un congolais azobanga indien. Bandeko nanga mpona nini? Un Congolais comme Kobanga, même Nigérien ou Azali, frère na ye na kati Afrique. Mais au comme na complexe ya Nigérien. Parce que mboka na yo eza na richesse, eza na bomengo kosakana te, mais bandeko, lokola toza ba pere, yango moni bandeko, toza ko s'en sortir te. Ekoti mitema mabe tina ba famille, tina ba milliers ya politique na biso ya Congo. Parce que ce sont des pérés. Bandeko, na nsima na nga bomoni ndeko Elezer mwana kolo lopango napesi mbote esika azali. Toza bongo na veka Vitel Kamerhe, président ya Assemblée nationale deuxième fois. Akomi yango. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko na ngai boyebe ke likambu ya ministre ya justice Constant Mutamba, bandeko na ngai yango nde mutu tokotelemela mokolo ya lelo parce que bandeko il faut expliquer bino makambo oyo ezali koleka na mboka na biso vraiment ezali soni pe mawa. Ndeko eleze mwa lokolo lopango atelemeli Vitel Kamerhe te me kasi alobi polele parce que interpellé ministre ya justice ke ayibi mbongo. Banani bavote eza badepute national. Bandeko na ngai nakoyebisa bino boye bomoni mboka na biso mboka ya Congo RDC ntango ezalaka Zaire na deuxième république bato bazalaka badepute national bazalaka na bambongo. Toyebi batata na biso bakisombe kia kumusi, toyebi balusaki vana,
tomona ba papa na biso ba papa dokolo, tomona ba dio mindongala, commerçant à danger, ba commerçant à danger au bazaka na Congo central, ba grand commerçant à ba diamant na Mbujima ikananga, ba député national au ba simbaka pena parlement ya Zaïre à l'époque, bandeko bazaka na ba lara danger. Donc ti bazo siéger on attaque ba député, bazana ba entreprise na bango, bazana ba mituka, bazana ba daku, donc ba ndaku kuta ko sakana te. Mais lelo oyo bandeko na kosa bino te badepute ya lelo mingi baza na bambongo te, donc baye kokoma badepute na bapiaka na bango, adefaki mbongo mpo asala campagne ti abimi depute to na parti na ye bazwi batie ye wana. Mais moke oyo, donc moke oyo baza deja na bambongo na bango na ba immobilier na bango, bana balare na bango lokwa bapepito bato ebele oyo baza na kati yango. Bandeko nani badepute oyo bavotaki mpo balongola immunité ya Kosa Mutamba, parce que toyebi ke na majorité ya parlement ezali bongo badepute ya IDPS, badepute ya IDPS. Vital Kamerhe, président ya IDP, pardon, ya parlement, ye moto ya infiliate badepute mpo balongola immunité ya Kosa Mutamba. Bandeko na ngai bana Congo tolongola kobanga makambo ya Congo fo tolobaka. Président Félix Tshisekedi Fachi Beto alobaki tolobaka oleke tofingaka. Toye kofinga Vital Kamerhe te, to ndeko Elezer, to Kosa Mutamba. Non, toye kofinga pe président de la République te, mais tozo koloba mpona makambo ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Tolanda ndeko na biso Elezer Tambwe ye azalaki pe asengaki maloba epai ya président ya Assemblée nationale po ye loba na makambo etali ministre ya justice Kosa Mutamba. Bobosana te ba marche esalami na niveau ya kosakana te na Kinshasa, partout en Europe, bato batelemi même na etandimi nyonso ya République démocratique du Congo mpo na likambo etali jeune oyo aye na idéologie ya sika mpo na makambo etali justice ya mboka ya biso RDC. Tolanda ndeko Elezer Tambwe ndenge alobaki matondo mingi. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Elezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Ok, allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable Président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yoki biloko mibale, honorable Président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation de marché, honorable Président, sur le plan de la procédure, ce qui m'a a péché, sanction et zalakaya ko annuler marché. Honorable Président, naïebité, bao bakoya kotangi sabiso droit lelo, ya kena cadre ya passation de marché, si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait un mutuna pénal. Naïebité ce qui est outu. Honorable Président. Attendez, honorable Elezer. Honorable Elezer. Honorable Président. Attendez ça. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale
On nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia. Le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre pour 1, 2, 3, 4. Et si, on va dire d'ailleurs. Honorable Président, na yoki epi nazana nzela wana ozoloba. Pour que tu autorises instruction, parce qu'instruction tu autorise, ezaya okende wapi, ezaya okende na pénal, je ne suis pas perdu. Mais esika awa, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezana Kati. Oyo bazali ko senga que les Mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable président, mais il y avait un élément... Honorable président, pour conclure, honorable président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que tout ternir l'image de notre chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. J'ai expliqué à la plénière, mais matondo mingi na bandi bandeko tolandi bongo ndeko Eliezer Tambwe mwana kolo lopango ya solo bandeko na likambo nyonso soki ekwei balandaka procédure likambo ya société bandeko tozonga nsima mpe epai bato nyonso bavandi baministre nyonso to bazolanda biso na ngonga oyo mingi basala bambeba y compris ye moko président ya Assemblée nationale tomonaka awa makambo ya 100 jours mbongo ebunga 56 millions mbongo wana ebunga tomonaka Vital Kamerhe basamba na Jamal na prison centrale ya Makala condamnation ezalaki 20 ans mais grâce ya président de la République asala grâce na Vital Kamerhe babimisi ye asali kaka 2 ans une année et demie abimi na prison ye wana lelo avandi lisusu na ngwende na ye ya Assemblée nationale akomaka ministre ya économie mais lelo yo ye wana donc à part ye les deux ministres ebele baministre ebele bandeko baza miyibi bayibaka Nicolas Kazadi auti koloba yango mbongo ntango ekotaka avant basala marché bakabulaka nanu mbongo eza eloko ya kokosa te donc classe politique na biso na RDC bandeko na logique eza médiocre donc il travaille pas pour la nation mais il travaille pour na mabungula bango basenrichir bazosomba bandaku na mikili ya poto alors kosa mutamba ntango aye akomi gênant akomi kogene bango parce que ye azali jeune ntango ye aye bamoni ke non kosa mutamba alobi ke non il faut peine de mort mpona miyibi nyonso tu oyo bazali koyiba na kati ya mboka na biso mboka ya Congo bapolitisien nyonso tu bazali koyiba il faut peine de mort il faut kokanga bango mpe kobomaka bango to basibir bapene moko ya milai na baprison
batata oyo baza ya mikolo bavandi na kati ya ngwende ya bapolitike ya Congo bamoni yango ekomi gena mpo na bango kosa mutamba ye mpo akanga batru mpo bayiba lisusu bambongo ebele lokwa batondaka bambongo te bango mpo na bango vraiment en tout cas il faut kosa mutamba bakanga ye basimbisa ye touche me mwana ya bato kosa mutamba asengi pardon ndenge kaka ndeko lesaka alobi il faut des enquêtes biloko wana nyonso tu mutu soki ayibi to ye mpe alobi ke mbongo eza toujours na kati ya kesi batushe yango te bokende bozwa yango to boanile contrat bonile yango bozwi mbongo bozongisi epuis mbongo wana esala misala tomona baprison etongama tomona ke bamarché esalama yango bandeko na ngai bana ya Congo classe politique na biso bakongolais bandeko na nga ezali babenga yango oba-oba oba-oba donc oyokaka doki bato bapesaka bato maloba kaka koloba me basalaka na bango eloko te bafrançais ya milai yango wana bandeko tika ndeko leze elobaka na bato na lingala wana tuka tozosepela parce que parlement na biso ezali ya bakongolais fo toloba lingala il faut peuple congolais nyonso ayokaka badepute na biso makambo aza koloba parce que des français ya minene bozoyela bato bapeuple congolais bazoyeba te bino bozoprofite na bambongo wana bozoyiba peuple congolais à partir ya bafrançais na bino ya milai il faut tozala bandeko elezer ebele ya ndenge wana na kati ya parlement bandeko na ngai idps bino bato boza majorité koma ke ata kutu kosa mutamba aza moto ya idps te mais koma moto azali kosala na nsima ya chef de l'état apesi ye confiance mpo na likambo etali justice président faci ayebi pourkui atiaki kosa mutamba ayebi pourkui atiaki ye atalaki kapasité na ye amoni ke no jeune oyo soki natie ye wana akosala mosala kitoko depuis kosa mutamba ye tomoni justice na biso komi kotravaille na ndenge bien bato babotolaka bamapangu lelo bakomi kose retrouve tokomi komona justice ekoti na mboka bato bayibaka bakomi kobangabanga parce que kosa mutamba aza wana bayebi deja ke kosa mutamba tomoni Joseph Kabila justice esali tout ti kosa mutamba alandeli balongoli militaire na ye un sénateur ya vie sénateur ya vie chef de l'état même bapays nyonso ya monde président nini bomona alongwa bakomisa sénateur à vie donc biloko wana nyonso tu bandeko na ngai ezali mpasi mpe mawa tomeka kolobaka makambo etali mboka na biso président Félix Tshisekedi aza na posa ya kotonga mboka wana président nyonso aleka na Congo Kasavubu atika ya ye sine na ye soki avoyage abandaki kozonga na mbongo oyo ya leta azongisa na kese ya leta na trésor public président Kasavubu atiki na ye bavila ya danger te président Kasavubu alakisi bato ke ya solo ndenge nini batambusaka mboka mutu aye atieli biso unité nationale atongeli biso bapont asali banzela na ye oyo na ndenge na ye atongi palais du peuple wana oyo bato bazosege lelo basozacom mobutu mpe atiki basine na ye me unité oyo mobutu atikela biso ke ngai muyombe nake kobala moto ya bandundu moto ya bandundu abali muluba muluba abali muswahili muswahili abali katange katange abali mungala mungala abali muyombe muyombe abali muluba donc mobutu atikela biso unité moko bandeko na ngai mpo bakongolais tokabola eza pasi yango moni mindele bakokaka biso te ça c'est mobutu Laurent Désiré Kabila ye aye alongoli biso père kobanga abi il faut parler atieli biso bachaîne na batelevizio alobi ke
il faut botalaka bachaîne nyonso boyebaka makambo oyo eza koleka na bamboka bapaya afongoli bachaîne nyonso bandeko président Laurent Désiré Kabila atie biso akontinue na unité ya Mobutu il faut tozala uni alongoli biso père il faut toyeba kodéfendre patrie mabele ya bakoko na biso Joseph Kabila ye tomoni mpe aye afongoli banzela ya boulevard malgré bato basilika bakomi soko babanda milai ya minene aye mpe asali premier président oyo asali passation de pouvoir premier président oyo asali passation de pouvoir na république démocratique du Congo c'est Joseph Kabila mais Faci aye bandeko na nga toyebaka yango mpe ke Faci ndenge aye bongo ye mpe aye akotika elembo na ye ya kosakana te bandeko na ngai parce que banzela oyo lelo toza komona lelo tomoni ville ya Kinshasa ndenge ebebi mais Faci aza kotonga barocard na mipanzi ya Kinshasa banzela ekoti ti na baintérieur kala mingi te banzela wana avant sisa mandat na ye ya 2028 aza kosilisa banzela bandeko na nga mpo bomona ke Faci mpe akotika bilembo tolanda mwa moke extra moke ya bandeko na biso vraiment merci mingi na touche oyo bazwilaki biso bilili tolanda bilili ya moke ya banzela oyo ezali kosalama ya barocard mpo na kolakisaki ya solo congolais tofongola miso na biso olie ke tozonga lisusu nsima parce que régime ya Joseph Kabila bandeko esi eleki tala yeyo akei kokutana na banotere akei kokutana na banotere ye wana na banotere me bandeko na ngai banotere bachef coutumier bandeko na ngai eza mpasi te baza koseka bango nyonso baza koseka mbongo corruption bango nyonso baza koseka me bandeko na ngai biso bakongolais bomoni na kosa bino te oyebi ke bachef coutumier oyo babengi banotere ya Ghana na oyo ya Nigeria baza respecte un président azobanga kutu banotere mpo bango nde bakolo mabele coutume eza na maboko na bango me bandeko na ngai okomona ke bachef coutumier na biso na Congo eza mawa bachef coutumier na biso na Congo bandeko na ngai corrompi soki bapesi bango mwa mbongo surtout ba 50 000 bango bamona yango ebele ya danger bakoteka kutu mabele 50 000 eza ebele 5 000 50 000 doki so bateki parce que histoire nyonso oyo atikaki na Congo eke na mai aza le seul président basali passation aza ndeko na biso mutu mwindu aza noir lokola biso africain comme nous c'est notre continent toboyi te mais oza mopaya outaki Rwanda Joseph Kabila ayaki na barwandais bango nyonso bandeko tozobeta eloko wana mpona kobanga te koloba verité Joseph Kabila ayaki na barwandais nzela moko na Laurent Désiré Kabila bautaki na kati ya Rwanda baye bakoti ti bazoleka nzela ntina Kisangani tozali komona ye pembeni ya Laurent Désiré Kabila ti bakomi na Kinshasa tomonaki ye pembeni ya Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila alobaki c'est mon fils tokoki kochange yango te parce que bavideo ezali oyo Laurent Désiré Kabila na bainterview international azolobaki mon fils tokoki koboya yango te ezala azali mon fils ata azali adopté na Laurent Désiré Kabila mais papa oyo adoptaka mwana wana azali papa na ye
Donc azalaki mwana ata aza adoptif mais bandeko na nga azali mwana oyo Laurent Désiré Kabila areconnaîtaki devant communauté internationale. Papa akufi yo ozwi pouvoir eloko sikoyo eza kokamwisa bato. Comment c'est possible Vital Kamerhe président assemblée nationale fièvre na ye ezali kuna na Kivu côté ya Goma kuna côté na bango kuna ndenge ye alobaka mais ndenge nini makambo nyonso eza koleka mpona Joseph Kabila assemblée nationale en tant que président ozo koya kolobela yango te. INC ndenge nini badepute national boza na kati ya parlement tout ce qui se passe na kati ya Kivu na Goma Joseph Kabila azosala na nanga pourquoi bozovanda te bolobelaka yango oyo pene ezali sujet ya monene parce que nous sommes agressés un ancien président lelo akei kokutana na rebelle mpe na baterroriste barwandais bake kosangana na banotere bake kosangana maloba nini aza koyebisa bango te baza koseka boye. Bandeko totimba bandeko bana Congo totimba nakoyebisa bino bandeko totimba to comprendre bato baza koyela biso kaka maloba ya oba oba nzembo bolandi oba oba biso peuple tolingi me bango balingi te bango baza kosala mpo banyokola biso baza kosala mpo banyokola biso. Kabila c'est riche aza riche aza na babanke aza na bahotel ya danger asali donc ebele me biso na Congo atili biso kaka bakinga kati toza na besoin banzela bolanda botala nzela oyo Faci azali kotonga yango biso tolingi toza na posa ya banzela na Congo bamilliardaire bozwi bambongo boyibi bambongo meme Vital Kamerhe mbongo aza nango ya kosakana te. Mais bon investir na Congo, so bolingaka mboka yango bo investir, bolakisa biso kuna ke ya solo bo investir na Congo nde tokondima bino. Tolanda tomona ndenge président Faci na époque na ye ndenge azali kosala misala mpona biso bana Congo bana RDC tolanda nzela matondo mingi. Matondo mingi ya solo bandeko na ngai tokomi na biso na suka masolo na biso bana Congo tolongola kaka kobanga tolongola kobanga bandeko na ngai nayebi ke ya solo bandeko mingi bazali kobeta sete mpona kolobaki ya solo. Visite à lelo eza na particularité nango visite à lelo eza mpona komona lancement effectif ya misala ya kotia macadam ya kotia asphalte na lingala ba macadam na kanisi donc baza kosala ba pose ya ba robé et balinde lelo topesi bato société bosala misala a ba biso que parti oyo ezali libéré po ba parti mosusu ezali na ba problème ya expropriation mais ba kilomètre oyo ezali libéré à peu près 5 km oyo donc on a déjà asphaltage à partir à lelo et donc d'ici un mois donc ozonga lisusu a pona kotala soki basilisi mosala pour 5 km po ete ba continuer bisika misusu mais to sepeli po eza planning ndenge toyokanaki bayebisaki biso que na mois de mai oyo bakobanda asphaltage pe tomoni ya solo toza na kati ya mois de mai esilite baasphaltage ebandi donc mpona biso ezali esengo komona ke baza kosala misala na ndenge elongo bani. Alors mpona lelo nakanisi tosuki bongo mosala oyo tomoni awa ndenge nalobi eza kopesa biso espoir ke na période oyo topesaki bango balobaki ke bakosilisa misala barokat oyo au maximum en 3 ans et bakosala effort même en 2 ans ebi basilisa mais tozomona ke baza korespecte planning nakanisi ke ezala bandeko na biso ya ACG to baza kolanda yango mikolo nyonso na bamission ya surveillance ya OVD babureau ya contrôle mpe ezali awa na bango moko mpe bandeko na biso ya système oyo baza kosalisa biso na misala oyo misala eza kotambola na ndenge longo bani. Cela nous donne de l'espoir pour la suite et que ce rêve
du président de la République, chef de l'État, qui veut donner à la ville de Kinshasa, à notre capitale, des solutions pour la fluidité de la circulation, eh ben, je pense qu'il commence à devenir réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus la nature, mais on roule sur une route asphaltée. L'expropriation est un défi majeur dans ce projet. Le gouvernement a mis en place une commission avec nos collègues, la ministre des Affaires foncières, qui est la personne qui porte, ou la ministre qui porte le projet, du moins dans sa dimension, dans son volet expropriation. Nous l'accompagnons bien sûr dans cela, parce qu'il y a toute une commission qui est mise en place. Et nous osons espérer que, effectivement, des solutions rapides seront trouvées, parce que nous avons la crainte de vivre une situation où les entreprises ne savent plus avancer parce que l'expropriation prend du retard. Mais nous pensons que des solutions idoines vont être apportées pour accélérer ce processus, et que la route ainsi que toutes les entreprises soient libérées de toute occupation. Et je pense que notre population, la population de Kinshasa, attend cette route. Elle-même, elle veut voir cette route arriver. Donc, les habitants qui vont subir ces expropriations nous semblent être dans de bonnes dispositions. Et donc, des discussions sont en cours qui vont aboutir, nous l'espérons, assez rapidement à des solutions. Kinshasa vit pour le moment une situation assez préoccupante avec les embouteillages. Vous savez que les embouteillages, c'est plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. L'état de la voirie, bien sûr, mais il faut aussi que l'ordre public soit respecté. Et donc, Kosa Mutamba, aza muyibi, ayibi mbongo, me bandeko na ngai na koyebisa bino Kosa Mutamba, c'est un jeune oyo baza na posa na bango na Afrique. Bomoni na Burkina Faso, ndenge Traoré azotambusa mboka na ye. Mboka batambusaka yango, il faut totala époque na époque. Nayebisi bino ke badepute ya kala oyo batravayaka na Mobutu bazalaka na bambongo, bakongo mwanda, bakisombe baki na bambongo ya kosakana te, bagilusaki vana badio mindongala bazalaki ebele. Papa na biso kutu dokolo doki banque de Kinshasa kutu ya ye azalaki na mbongo. Doki bango tu badepute ya kala wana bazalaka na bambongo na bango, me lelo nakosa bino te badepute ya lelo baza na lar te. Yango bomoni baza facile à manipuler, parce que moto aza na mbongo akozala na somo ya mbongo te. Combien wana baproposaka bango mpo bavote balongola humilité ya Kosa Mutamba. Bandeko bapesa bango ntango mosusu ba 5000 $5000 osaloni mpo oteka mboka na yo, oteka ndeko na yo oyo azotravaye mpo na bino mboka. Yo teki olingi balongola ye mpo na baindividu moko boye ya groupe ya batata moko boye ya miyibi. Ale bino sikoyo boke kosine botomboli motsapi mpo nini balongola humilité na ye. Yango topesi bino exemple, baza ebele baministre wana, ye moko mpe VK ye mpe azwaka problème wana. Sikoyo lelo so babi bavote loi VK mpe azonga aexplike biso mbongo ya 100 jours ekendaka. Ti lelo explication eyebana bien te, ti lelo toyebaka te. Gros pass kaka gros pass oyo toyaka ti toyaka na Kinshasa wana, ti lelo tofutaka ba $55 wana ekendaka wapi? Gros pass ekendaka wapi? Ti lelo, et puis gros pass yango eza susu te eza kaka na aéroport ya Njili, ekomi partout na RDC. Bambongo wana esalaka nini? Fale esalaka misala, tomona misala aéroport yango ebandi otongama. Bandeko président Fati, nga nakoloba teke nakokotela président Fati soki asali mabe nakoya na etando awa parce que eza mosala topona, nakoya koloba nga naza mwana fumuki mbangu vérité. Soki ezali nakoya koloba, soki Fati ayibi mbongo nakoya nalobi ke non président oyibi mbongo, c'est pas bon.
nayaka nalobaka na président Faci atonga na Congo tant que aza kozwa de minimum mbongo azali kozwa atonga na Congo ainvestir na Congo ainvestir na Congo baprésident na biso ezala baministre na biso bosalaka bagrave erreur nayebi te pourquoi bochangeaka te bozosomba bandako bozotangola bakombo ya bandeko na bino tomonaki masaro awa azotanga mbongo ntina ekomi kuna na ta ya mwana na ye mbongo ekomi na ta ya mwana l'argent volé mais biso moko bacongolais même na kati ya diaspora tomoni bamarche esalami mais diaspora eza so muscle te ndenge ezalaka kala parce que tokoti na baje moko boye bacongolais toza koyeba te toza kokende wapi il faut défendre notre terre mabele ya bakoko na biso yango ngai napona kosala émission oyo bokoko ya bayindu parce que toyaka kolobela mabele ya bakoko na biso na bavalere na bango makambo na bango basalaka ya mabe ya kindoki wana nyonso tu ya bafamille kolokaka bato wana etali biso te tokolobela yango mpe me valere kaka ya bakoko na biso c'est la terre babunda mpona mabele batikela biso mabele fumukimanga alobi tosala tu tozangaka mabele te zala na mwa eteni na yo ta ya moke parce que soki otongi ta ndako tokolona ta ndunda toza na terre moko eza sacré notre pays c'est le seul pays en Afrique oyo ezali sacré oyo nzambe atinda baenvoye ebele 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 c'est le Congo bato bayebaka te c'est la terre de nos ancêtres nzambe atikela biso atindela biso baenvoye ya puissant puissant me mundele ti lelo alingi kotika Congo te partout komona même conférence ya moke bomona bamindele baza wana même kaka nde tootonga nzela tolingi osala mwa réunion na biso mo bacongolais mindele fo bazalaka na kati parce que notre politique eza trop bas toza na bavaleur te ya kolobela mindele boye toza bapere bapoliticien na biso bakokaka mpena koloba na mindele te mindele bakoki koyaka susu te na sika biso tozosangana non ata tolingi totonga batoilette na biso kaka na Congo na Kinshasa wana mindele sa tosala budget mindele fo baya non il y a de vrais maçons bavrais maçons baza na Congo bamain d'œuvre so bozuka bamaçon botie mbongo président de la République main d'œuvre bajeune baza ebele tomonaka ntango bato batongaka bandako na Congo mindele bautaka a bakamwaka balobi mais c'est incroyable zwaka baingénieur basali plan baluki main d'œuvre baluki bajeune ebele baye mais bandeko na ngai un mois c'est trop bokokamwa esika wana ndenge ekotongama donc ezolakisaka toza na batalant yango bandeko na ngai tofongola misu ndeko Elezer merci mingi nzambe apambola yo mwana koyo lopango esika ozali continue kaka boye en tout cas kolemba te il faut défendre toujours notre terre la République démocratique du Congo il faut défendre bainjustice badepute bolongola kobanga badepute ya IDPS bolongola kobanga bolanda bamietti te bambongo ce sont des miettes kosa mutamba aza jeune azalaki kabiliste mais lelo achange na ye toyebi mpe ke boza bakabiliste boza ebele na armée bozali même na politique bozali mais il faut kosala mpona mboka tomoni bakabiliste ebele tomoni baza na bango nano wana bamosusu baso bacomprendre la main mende bato ebele mais il faut bobima bosalela sikoyo mboka tosala armée na biso ndenge garde républicain lelo ekomi bacongolais na bacongolais mpenza bavrai congolais bavandi na kati ya garde républicain toza mpe na posa merci mingi na général Kabi nzambe apambola ye oyo azokamba garde républicain tosengi mpe mapinga na biso tobengi FARDC bajeune mobilisation eza toujours président Faci somba minduki
somba minduki soki bakor ya Rwanda Congo esili na le 15 awa sur le 16 toza na posa RDC somba minduki le 30 juin oyo toza na posa tomona parade ya bagarde républicain tomona défilé ya ba FARDC fanfare eza kobeta tomona basoda mpe bagene na biso bazodefile liboso ya président de la république le commandant suprême Fachi Beton avandi wana pas question ya kobanga il faut kolakisa ke yo mpe okomi na mapinga bakongolais bakomi mpe na mapinga na bango olie ke mapinga oyo tomonaki Joseph Kabila aza komarche tozali komona basoda mosusu ya batuti na kati ya armée na biso toboyi yango yango tolingi président Fachi Beton kota likambo ya kosa mutamba atake président yo mutu otiaki ye wana alo problème nini oyo lelo mutu na yo otiaki jeune ya boye oyo aza aimé partout na mosala kitoko azali kosala aza koexécute baloi oyo yo oza kotinda ye alors basali complot moko boye mpo balongola ye likolo ka ya mbongo oba tolingi yango te nzaba pambola bino bandeko abonnez-vous na Congo Alenga TV nzaba pambola bino ezalaki bongo Congo Alenga mwana fumuki mbangu abonnez-vous partagez émission aimez likez bandeko eza nango eloko te nzamba akopambola mpo toza na posa tolobaka alo ntango toza komona boza kopublie boza kopartage boza koaime boza kolike bandeko na ngai tokozala na courage mpe ya koya kolobaka parce que c'est notre terre Congo Alenga biso toyaka kaka mpona koloba tokobanga te tokoloba oyo esengeli mpona makambo etali mboka na biso tofingi bato te kasi eza makambo ya mboka congolais aza na besoin ya bavoisin na ye parce que tomesana bangolais tosangana na bango toliaka kitoko